Batata ba mama balandi banso bozili baku ya kolanda biso na mukolo malelo to pesi bino banso mbote. Tokolobela likambu ya boloni nzete na nkamba na etinda ya tata mukonzo bule papa Simo Kimbangu Kiangani. Na kanisi uta kala mikolo mileki tata mukonzo bule azali bongo kolobela likambu ya moto na moto esengeli alona nzete na nkamba. Soki bokolanda émission ya mokolo malelo ezali na tina ya reboisement na nkamba eluselemi ya sika. Nde lelo tosili bongo koyamba papa na biso papa Louis Lukubikadio oyo azali chef de service ya reboisement pe ekonoma epai wapi pembeni ya chef spirituel papa Simo Kimbangu Kiangani. Maso na biso penza bolandango na bokebi bonso nini tokosolola na mokolo malelo. Kasi na manso wana batata pe ba mama soki bokolanda émission ya lelo na caméra tozali na papa Beni Iba na montage papa Vitika Soda. Elobeli ezali ya mama Germaine Kenda Diafuila. Papa Louis Mbote. Mbote mama journaliste. Papa Louis totilika ete baike penza basili bongo kolanda yo. Kasi toza na posta nanu yo moko nanu ose présenter ozali nani na kati ya service otozali kolobela ya reboisement. Merci maman journaliste. Kombo nanga indingo lobi papa Louis Lukubikadio Mbemba. Nazali chef de service du reboisement à l'économie, du chef spirituel et animateur du développement kimbanguiste, en même temps exécutant le projet reboisement en général. Oui, batata pe ba mama tolandi papa Louis ndenge kani sili ko se présenter liboso ya caméra na biso. Tonto yeba na service na yo ozana comité mobimba na kati ya mosala oyo basili ko pesa yo e pa tata mukonzo bule. Ya solo mama journaliste comité ezangi te polingomba ezali organisé. Chef spirituel mutu ya lingomba ba conseiller na ye bango bazali ba coordonnateur pona service na lingomba tozali na département mobimba etala kamakambo etali to lona peto bokola donc département kombo nango DKGEP donc département ya développement kuna tozali ba technicien ba agronome ba ingénieur o ba salisa misala na main d'œuvre ya lingomba ba mouvement service pe association oyo bakoyaka na ntina ya musala yango do comité ezali. Tolantio na bokebi papa Louis ozali na comité normalement soki ozali chef de service elini koloba ete ozape na baye oyo ozali kusala na bango. Likambu ya reboisement tobandi kolandango mikolo ebele kolona banzete na kamba eluselemi ya sika bato bazali koyoka kaka reboisement elini koloba ni papa Louis. Ndenge olobi to otuni ntina ya reboisement. Reboisement ezali secteur moko kati na département de l'agriculture. Reboisement na définition nanu ya chef spirituel papa Diangenda Kuntima, le développement c'est donner vie à quelque chose. Tant que na reboisement elakisi esika bakati banzete bolona mususu. Ndenge bozali komona esika tozali banzete ekatami tozali à plus ou moins 25 mètres ya temple na biso nkamba Nouvelle Jérusalem. Construction ezoko salema na mboka Yerusalemi automatiquement technique de construction esengi
nzete ekatema. Mais ndenge katami boye nzete moko ekolonama na valeur ya 10. Donc ezokende kolonama quelque part na environnement ya Cité Sainte. Bisika pe esobe ezali tokolona kanzete pona ko améliorer mabele tokokomisa yango zamba na ba condition ebele. Actualité ya mikolo o tozali likambo oyo mokili eza kotinda na nzela ya l'État concernant le réchauffement climatique. Réchauffement climatique elakisi nini? Atmosphère to mokili ndenge ezali ekomi na moto moko ya makasi. Moto wana ezouta wapi? Présence ya ba usine milinga na yango ezomata likolo. Tange mati likolo ekei kokutana na couche moko babengaka ozone. Ozone musala na ye nini? Yende muta kaptaka ba rayon solaire. Alambi yango malamu po ete akitisa moi oyo ekoki supporter na nzoto ya biso batu. Mais lokola ba forêt makasi tozalaki na yango déboisement, donc kokata banzete esalemaki mingi, couche ya ozone etobokaki yango zomona ba rayon solaire nyonso soki bandi kuna na likolo ezokita directement na nzoto ya biso batu. Or ba rayon solaire wana ezali mabe na ndenge nini? Ultraviolette. Tozwa exemple mutu akei po bazwaye photo na radio pona baminganga bakangi yo photo me mikuwa eza na kata nzoto ezokomonela kisike ba rayon moko makasi persaka yango wana nde effet eza na mokili moto wana ezokozwa biso directement na nzoto wana ezali problème tokolukila solution. Remède ezali nini? Esengeli to sala reboisement. Bamisusu par exemple bakolobaka bozokolona bakasia banzete ya pamba esengelaki bolona banzete oyo ya kolia. Nzokande akasia ezali à croissance rapide. Tant lonyango au bout de 3 ans zamba esalemi. Concentration ya zone wana toloni bakasia ekopesaka mopepe kitoko oyo babengi oxygène yango nde ekodose to ko diminuer température oyo moi aza kotindika awa na mabele. Soki température wana ezali dosé na oxygène yango tolobi pona lelo importance na reboisement pour tout ça le développement il faut que mutu a vivre. Pour que mutu a vivre akoyi kozala exposé na ba intempérie oyo ya moite d'où essayer de reboiser pour lutter contre ba réchauffement climatique au tozali na yango mopepe wana c'est l'oxygène oyo pesa mutu nzela a respirer malamu. Oxygène wana pe toliaka tomelaka tokendaka sima ya ndako babengi latrine ou bien tozana ba dépotoir ba four et kopesa ka solo mabe ba gaz carbonique. Menzete akosala nini? Ako absorber ako fiba gaz nyonso wana ye apesi biso oxygène. Donc na mukuse soki nzete ezate biso batu toko vivre malamu te poto aspirer ba gaz ya mabe toya kokufa na microbe ebele oyo utaka na ba four ou bien na latrine. Et puis échauffement climatique wana ekopesa biso penda bomoite bokomona batie moto te kasi moto mbala moko epeli ne sobe ekopesa penda vie malamu te. Donc na bokuse reboisement ezali penza bomoi ya mutu. Soki reboisement ezate vie pe ezate amélioration ya sol pe eya kata reboisement ndenge nini? Na bisobe tosali banzete to toloni banzete à croissance rapide ou bien ba plante à fertilisation sima ya mikolo zamba ekoya nzoko na zamba tokozwa production ya mingi na kanisi na ndambo
to na bukuse ya explication ya reboisement yango wana mama journaliste. Na kansi tolandi batata pe ba mama tina ya reboisement ndenge tolobeli yango kokata banzete ndenge papa sili koloba ete ndakisa bozali komona na sima banzete ekatami kasi na banzete ekatami esengeli balona mususu po soki baloni mususu nde yango ekopesa oxygène ekopesa mupepe ya kitoko po mupepe eza très nécessaire. Papa lui na etinda ya tata mokonzi bule oyo asengaki chaque mondimi na mondimi alona nzete na nkamba baye oyo bozola na biso na kanti eza likambo ya kala ezali ya sika te nde moko papa lui ko expliquer biso lolenge kani lokola aza chef de service na reboisement wana na kolona banzete na nkamba ako expliquer bino ndenge nini mondimi esengeli alona nzete na nkamba tolona pe tobokola ezali na impact moko makasi yango tozo lancer ka message ete to partir na musala oyo café epesama na ejiki mbila epesama na corps de dirigeant koreki safu papier gauche moringa jeteki avocatier fliki mangoustanier bandeko ya zunga to nani Ajax koya jeto mapela batu nyonso bazana biloko ya kolona awa na nkamba po bokasi ya nzambe mokolo crise mondiale koya yango nde papa André Mbenza kiangani akopesa rapport epa ya papa Simon Kimbangu ke tozali na mbuma moko ya café na pouvoir bakomite komi 10 000 suite tokolanda sima oyo ezali réalité ya musala tolona pe tobokola o bapapa baza kopesela biso devoir tosala ezali ndenge wana ndenge banzete ekatami na logique na biso awa na nkamba soki tokati nzete moko esengi tolona 10 donc esengeli tolona banzete wana misusi elonami quelque part pe tozo continuer opération na kati kaka ya musala wana ya reboisement o tokati awa quelque part nde tozo kolona mususu ezali ndenge po tunaki participation donc soki totali malamu otuni financement biso na église kimbangiste tozali na financement moko te oyo etali likambo ya reboisement mais tozali na autofinancement. Charité bien ordonnée commence toujours par soi-même. Ye moko mokonzi ya bule atia liboko na poche afuta mbongo na ye na famille sainte nyonso bapesa participation na bango pour que balona nzete nde mokomona bililingi ete famille sainte eloni nzete yango wana ekenda mokili mobimba esika kimbangiste nyonso azali na devoir ya koparticiper na $1 par trimestre esika lingomba ezali bokolandaka likambo wana $1 asoki esangani eye na nkamba nde papa cordon na biso général à la personne ya papa André Mbenza kiangani ako planifier ako sombisa banzete importer na oyo tokosala ba seedlings ezali ni banzete oyo tokosala à partir ya bagraine na biso moko donc réponse nango wana donc toza na autofinancement participation ya mundimi nyonso ya $1 par trimestre année mobimba tokopesaka $4 pona reboisement ya ville sainte pe environnement na yango. Papa Louis olobi likambo ya $1 par trimestre chaque mondimi sikoyo po batendre bino esengeli mundimi wana sala nini po mingi pe ndenge balandi yo babi $1 par trimestre mutu sana posa kopesa $1 wana esengeli bacontacte nani ndenge otuni mama journaliste tozali na lettre moko ya chef spirituel na numéro 214 ya 2019 akomela mokili mobimba ti na niveau ba cellule donc ezali entité ecclésiastique na niveau ya C lettre wana yango akomela makambo te tolona nzete na mukuse lakisi pasteur nyonso diacre to catéchiste ou azali responsable aza déjà au courant yende akosangisa mbongo wana akotindela biso ana Yerusalemi na adresse oyo tokopesa sima ndenge kosalemaka o bazali ke aza na possibilité ya koatteindre nganga nzambe wana te
soki ayen kamba ou bien à distance ako contacter biso na bureau ya DKJEP Nkamba ezwami pembeni ya bureau ya Ville Sainte bâtiment moko na Afrique Générale apesi aye mbongo topesi reçu pour la participation ou bien à distance akoki ko contacter biso na plus 243 89 95 97 289 ou bien na 82 42 40 644. Donc to lobi ke mokili comment déjà évoluer ici kalisanga ezali papa pasteur akosangisa aye nango ou bien atindi na Nkamba na adresse wana soki individu aza quelque part akoko atteindre pasteur te ako contacter son adresse auto sili kopesa. Papa lowi na kasi banzimi basili kolanda yo ndenge nini monzimi akoki ko participer pona kolona nzete na Nkamba. Papa lowi pe auti ko souligner te famille santu pe balona kinzete yango to ko senga na réalisation apesa biso extrait oyo tata mokonzo bule papa Simon Kimbangu Kiangani elongo na ba conseil direct na ndenge bango pe balona ki banzete awa na Nkamba Yerusalemu ya sika. Zonga sima. Oh. Zonga sima. Nakanisi tolandi commentaire ezate soki tata mokonzo bule kutu alakisi exemple ya kolona nzete bongo yo papa Andre Mbenza alakisi ndenge ya kolona nzete bongo yo papa Jacobi Tuvili Kiangani alakisi ndenge ya kolona nzete na Nkamba bongo yo lobi nini na yango tokotanga mokanda oyo tata mokonzo bule atindaki na mokili mobimba na tina ya kolona nzete awa na Nkamba tokotanga kaka mwa passage muke nde tokoleka. Papa alobi boye: mes chers enfants, Nkamba Nouvelle-Jérusalem, ville sainte. Mes chers enfants, Nkamba Nouvelle-Jérusalem, ville sainte doit revêtir sa robe d'antan, c'est-à-dire celle de 1921. Parce que en 1921, Nkamba avait une beauté naturelle, dominée par la couleur verte et entourée des arbres. C'est-à-dire, la verdure avait dominé les espaces. Il est important que chaque fidèle kimbangiste puisse planter un arbre parce que planter un arbre en Nkamba a une très grande signification en cette période cruciale pour nous kimbangistes. Ceci est le grand souvenir naturel de chacun de nous pour marquer notre existence à cette époque.
Moment de l'histoire où petits, grands, hommes et femmes devons marquer par nos œuvres notre soutien à l'œuvre salvatrice nous léguée par Papa Simon Kimbangu. Ezali mokanda oyo Papa Simon Kimbangu akomelaki biso bakimbangiste na tina ya kolona banzete na nkamba. Tokokoba lisusu na mwa parti. C'est pourquoi je demande à tous les pasteurs et responsables des entités ecclésiastiques de l'Église de pouvoir prendre des dispositions particulières pour que cette période allant de 2019 à 2021, chacun de nous puisse planter un arbre en Kamba. Vous trouverez en annexe les noms de certaines plantes parmi tant d'autres, mais nous le ferons avec ordre et discipline kimbangiste. Ezali mukanda papa komaki signature yangoyo. Or tozali na 2021. Mukanda o ekomamaki na 2019. Souci tata mokonzi abule ezali mutu na mutu alo na nzete na nkamba ndenga lobi ezali très significatif. Ezali pe existence. Neti ngai soki naloni nzete na nga na nkamba même ba futur bana bakoya bakoko bakoya ngana kolakisa bango etemoni nzete wana ngamu nalonaki yango koko pe akoya boyebi nzete wana eza mama Germain mutalonaki natie déjà souvenir omoni yango wana papa mokonzi abule asengaki na biso bakimbangiste tolona nzete na nkamba yango totangisi bino mukanda oyo papa lobi nkamba esengeli elata makasa ya vert ba robe ya vert ba plante po epesa pe harmonie yango wana batata pe ba mama baenanu toloni banzete na nkamba te totia likambo yango penza au sérieux kasi 2021 alobeli yango oti eske osi oloni opesaki mbongo po ete balonilo nzete na nkamba likambo to néglige yango te po tolobaka ete soki tata nzambe alobi likambo ekomi mobeko na yango tokozonge pa papa Louis papa mokonzi abuli mutakomaki mukanda oyo eske na Bible okoki kopesa biso chapitre oyo ezali kolobela tolona banzete pamba te tolobi ete awa eza Nouvelle Jérusalem eske ezali biblique. Lingomba na biso ezali Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Elakisi nini? Makambo nyonso tokosala kati na Église kimbangiste esengeli ezala na référence biblique. Christianisme nkolo ezala na kati. Likambo ya reboisement ezali na psaume de David 104 verset 10 à 12 tokoyoka bakotangela biso mais ezali na 3 points kaka 3 tirés tokolobela ekolonama na bavale po estimuler epesa nzela ba source epesa mai po esala fleuve pona biso source na biso ya liboso source ya eau bénite. Deuxième importance bandeke bakoyembela kanzambe na bitape ya nzete. Troisième importance tokolona banzete pona makasa wana verdure wana banyama ya nzambe bakoka kulia ba survivre bango pe po ba servir biso na côté ya consommation. Topesi nzela mama journaliste otangela biso psaume de David 104 verset 10 à 12. Papa alobi na biso ete mae oyo matali kolona nzete ezali na Bible alobi na biso na psaume de David 104 na 10e verset kino na 12e verset tokotanga yango kasi toyeba ete mukanda biso toza nango eza na lopoto tokotanga 10e verset. Il conduit les sources dans des torrents qui coulent entre les montagnes. Wana 10e verset, 11e elobi boye. Elles abreuvent tous les animaux des champs.
les ânes sauvages y entachent leur soif. 12e verset. Les oiseaux du ciel habitent sur leurs bords et font résonner leur voix parmi les rameaux. Papa nakanisi alobi yango pona kolesa bibwele bandeke ya zamba wana nde totangi kaka pona ko confirmer te kolona banzete ezali très significatif pamba te ezali na Bible. Voilà batata pe ba maman oyo azana Bible na lokota ya ye akokine kotanga na psaume de David 104 verset 10 à 12 totangi yango na lopoto kasi papa Louis yomoko kwa kolimbola biso lolenge kani ezali pamba te yoni topesi biso chapitre oyo na tina ya kolona banzete. Chapitre oyo tosili kotanga na kanisi tozali kolobela mingi ville sainte oyo eza na mokonzi na yango tata mokonzi ya bule kolona nzete na bavale pona nappe phréatique. Donc nappe phréatique elakisi mbetu ya mai oyo ezaka na se ya mabele ezwa position mai wana emata likolo ya mabele po eformule source. Biso awa na nkamba a part bavale mosusu tozali na vale moko spéciale source ya eau bénite esengeli ezala reboiser pour que mai na biso wana etarir te donc ekawuka te. Pona bandeke bango pe bakoyembelaka nzambe na munoko na bango me bango bazali na imposition na coutume na bango bandeke bakoyemba na sete esengi bayembela nzambe likolo na bitapi ya banzete. Donc bandeke pe lokolo yembelaka nzambe esengeli banzete ezala bango pe ba accomplir devoir na bango na makambo etali kokumisa Yawe. Pona kolia ya banyama ye kaka tata mokonzi ya bule esepilisaki ye akende kosala signe na ndimba mankondo kolona pona nini verdure wane kobima ya bapelouse matiti ya makemba etc. elesa banyama oyo eza na zamba. Nyama eza nini ba chasseur ta bakotaka zamba bakolukaka nyama soki nyama wana ele malamu te ekokonda na kanisi bokuse na biso ya explication likambo wana eza biblique esengeli tolandela ndenge mokonzi ya bule azali kotindela biso. Na kanisi tolandi lolenge kani papa asili kopesa biso explication na mai oyo totangaki na kati na Bible pamba te biso tokosalaka maema surtout eutaka na kati ya Bible de tosalaka nyonso to eutaka na kati ya Bible yango moni totangisi bino esika wana o ezali penza esengeli te tolo na banzete. Papa tonto yeba reboisement ezali kaka awa na nkamba to eza pe pai mususu. Et puis biso tolobaka église kimbaki eza universelle na kanisa pe bisika mususu bakoki na bakolona yango posa na biso ezali bongo puis yebisa biso banzete nini oyo bato pe bakoki kolona pamba te olobi ete nzete ezali na rôle munene oyo ezali kojouer. Deux questions oyo opesa nano réponse na bandeko bazolanda biso. Tozali kaka kolandela ndenge mokonzi ya bule atindelaki ye azali mokonzi kaka ya bandimi o bavandi na nkamba te po lingomba ezali universel ndenge olobi ndenge ya komaka reboisement de la ville sainte et des sites historiques. Ensuite ses environs. Donc elakisi partout ozali banzete esengeli elonama mais o tozokoloba tokobandela nde awa na nkamba mpona participation ya mutu nyonso nsima na yango bacontact oyo tokosala na bino boluka biso pour que tomeka koyebisa bino ndenge nini mpo kolona bisika bozali. Par exemple soki toke kuna na Kisangani na Chopo bamama Afriki na biso basalisaki palmere donc bilanga ya nzete ya mbila. Toke na Kinshasa na Lutendele tozali pe na reboisement banzete ezali. Toke na Mongwandanda na Kuilungongo 17 km ya cité ya Kuilungongo tozali pe na palmere donc bilanga ya nzete mbila oyo kutu ti lelo production déjà eza kosalema mafuta eza kosalema. Toke na Bas Fleuve na Kinzaumvuete
na site babengi Kipelo. Kuna pe tozana banzete ezokolonama na mukuse nzete nkamba kaka te. Mais pour la participation individuelle ezana pour nkamba même partout tozali to benga naka to tuna naka pour to yeba ko orienter nzete elonama partout tozali pour neto lobelaki oxygène ezaka awa nkamba te yo mutozana mboka na soki nzete pesate na bunzoto aspirer oxygène en kambate donc c'est nécessaire partout nzete elonama mais ndenge papa komi na lettre na ye eza na ordre kimbangiste to landela hiérarchie na niveau ya DKJEP yenda ko pesa biso orientation poto bakisa bisika oyo déjà tosi tosali bisika oyo tozali. Merci papa Loé batata pe ba maman nakasi bolanzi ezali kaka awa na nkamba te kasi na ndenge totangi mokonda tata mokonzi bule ezali plus précisément awa na nkamba po alobi nkamba fue e revêtir robe ya vert bien sûr yango wana nde papa asili kolimbola kimbangisi eza na mokili mobimba esika pe ezali lona na nzete eza très important. Papa nakanisi malembe tozoki na suka ya émission na biso kasi projet nini bozali nango na kati ya service na bino. Projet ici est salement déjà yemoko mokonzi abule na papa Cordon général papa André Mbenza kiangani basala objectif spécifique na biso nantina ya reboisement to bakisa oyo ezangi po ndambo eza déjà to bakisa nkamba elata banzete ebele kati na banzete wana mikolo koya nde to kotangela bino chaque mouvement papa asengaki alona nzete na ye awa na nkamba pe bisika tozali wana to kotalela ngo sima donc na mokuse projet ezali toto sa ndenge mokonzi abule alobi source ya eau bénite ezala couvert na banzete sima to ke na ba plantation na biso ya environnement ya nkamba lokola na Congo bisika ndenge na ndenge na Ndimbankenge na site ya Tadi nyonso espace ezali prévu pour na banzete ezali totondisa yango de projet d'avenir yango wana to ko insuffler volontariat ezapé makasi na sens nini mundimi ayeba à part mbongo oya kopesa présence na yepe ezali nécessaire na nkamba soki oye omoni biso okoki ko participer même na 10 20 30 minutes na côté projet ya reboisement na kanisi objectif ne yango wana tosana yango o papa lobi to matérialiser yango to landi biso banso ba projet oyo bandeko basili kopesa na service na bango na matali reboisement papa Louis na service na bino nde tozali kolobela yango est-ce que ezali pe na moyen ezali to bozo former batu to boza na posa ko former batu po ba age ezali ko kende lobi yo kotika ba mususu pe ba remplacer est-ce que formation ezalaka na kati ya service na bino ya reboisement et puis okoyebisa biso pe ndenge esenga tata mokonzi bule ba chorale ba nzete nini o esengeli balona ata 2 chorales to 3 chorales pamba te bandimi bazali kolanda biso. Merci maman journaliste na mutuna na yo neto lobaki département ce balobi département de Nyon c'est ça na kati ya DKJEP na ordre ya ba papa na biso to na ordre ya Lingomba tozali prêt pour na ba formation ba oyo eleka ba formation ezalaka mingi pe bazwa tozo ba papier ya formation ya agriculture esengeli kaka ba papa responsable na niveau de l'entité ecclésiastique ba chef de mouvement service et association to lukana poto intensifier likambwana ya formation pambate ndenge papa tindaki chorale ya Koreki alona ba safutier 5000 na kati ya Koreki tozana posa pe to former bandeko oyo bakosala musala wana po bismo to kokate po musala za munene tokena ko de dirigeants papa sengi bango balona palmier nain do banzeta mbilo botaka na taille ya mukuse bandeko dirigeant pe sengeli na bisika tout bazali na direction générale nationale
provinciale, division unique, territoire, commune, ti na niveau ba section, tozalaka na mutu moko moko o alandi formation pour que musala autant papa lobiga mbala moko et panzani ti na fin fond en rapport à l'aide na komaki ti na niveau cellule p section. Na kadiba formation ezalaka ezali mais pour to intensifier en wa to sengi volonté na ba papa pasteur ba mama oyo ba kotambwisaka ba mouvement pour que likambo wana ezwa ampleur moko ya malamu. Ba mouvement nyonso en tout cas ba nzete ezali mais sima mikolo bokolanda biso pe nde tokopesa importance en nzete moko moko ndenge papa tindaki mais soki botuni biso même na téléphone tokobana ko flasher bino mwa likambo moko moko concernant les reboisements et surtout que l'être oyo fin ya service eza na 2021 mais pour ça papa programmation pour ezalaka planification ba planifier na papa mbenza basali projet to programmer yango baza na pose a résultat na auto sali na fin ya 2021 oyo yango to leki nanu pona ko sensibiliser ba auto lonaki merci to continuer ona to lonité to luka moyen d'ici fin ya année to kutana to yeba na ba position po to yeba ni to kobakisa mukanda ya papa elongana oyenkamba verdir eza aweza na muke e bakisa malisusu na ba position nyonso na kanisi réponse à mutuna na yo mama nde yango wana. Merci papa Loïc toteli kete bandeko bolandi biso na kanisi boyoki ndenge papa asili kolimbolela na tina ya boloni nzete. Papa Loïc opesa ba adresse to contact ndenge ni bakoki kozwila bino na matali service na bino ya reboisement. Numéro na biso ya contact ezali 00243 89 95 97 289. Na même code kaka 82 42 40 644. Bureau na biso ezwami pembeni ya ville, bureau ya ville Sainte Awa na Nkamba, bâtiment Oelandi et sarena Afrique générale bakoma likolo de Kajep. Wande bureau na biso boko zoso awa na Nkamba. Toyebite ezali mokili tangu mususu oluki ngai oluki biso uzwi biso te n'empêche que ozana Nkamba awo moni biso te mona directement papa conseiller direct ya papa Mokonzi Abule en charge ya économie et développement na nkombo ya papa André Mbenza Kiangani. Tutieye musali te kasi po yo orate te likambo na oposa. Soko moni biso te opesiye abenga biso po apesa biso rapport na ye complet. Pona liloba ya suka maboko na biso eza ya kofungwama ya kozela bino bandeko nyonso ya Lingomba, mouvement, département, service, association. Tokoma na bino en contact poto luka kotombo la likambo oyo pamba te Mokonzi Abule alingi asepilisa bana na ye mena nzela ya kolona wana nde eza na biso pe likambo oyo tokoki kozwila bomengo oyo Nzambe abongisi biso. Likambo na likambo ekozalaka ne bandeli pe ekozala pe na suka pona lelo tokomi na suka ya émission na biso ya mokolo malelo lolenge kani tolakisi bino boloni nzete na Nkamba tolanzi totangi lettre tata Mokonzi Abule pe tolanzi mai oyo totangi na kati ya Bible na tina ya kolona banzete tokomi na suka ya émission na biso. Kasi soki bolandaki maso na bokebi bonso na kamera tosungamaki na papa Beni Iba, papa Patience Biwaku. Bango pe basungamaki na équipe mobimba oyo tokopesa bakombo papa Christophe Muzungu, mama Mbula Esther, mama Isako Ejemi, papa Mwamba Freddy, papa Zouama Daniel pe papa Oscar Ituku. Ndi bango penza basungaki bandeko na biso na tournage ya émission ya mokolo malelo. Nzokande
Na montage tozalaki na papa papa Vitika Soda, papa Ziko Diangenda Zikengi. Na présentation ezalaki ya mama Germaine Nkenda Diafuila. Toyambaki ndeko na biso papa Louis oyo azali chef de service na reboisement à l'économie richesse spirituelle na kanisi bolandi na bokebi bonso na mainyonso tosili kolobela na mokolo malelo nde tokokoma lisusu na ba émission oyo kolanda biso to ekolanda na mikolo mizali koya na mokolo malelo tolobi na bino ciao. Masizi ngudizambe kalu yo iko tumanise no bisalu pito sisilwa watata fumwa mbanza tata fumwa longo tata kisolo kele basinsilu myalungana utandukia tekela batunga eluselemi una pasi enzungu zambiwa bayindula zola yengu izani ndombele bana bame batunga Yerusalemi zambika tuyindula.